Ah, Zana zwa Saratola. Nani connexion amour réseau katana. Bonjour Saratola. Oui, naza en direct na émission. Ok, Lobakasi, you peut porter aux plaintes? Allô? Oui, bande ko bazolando dimne volume kuna, you peut porter aux plaintes. Marilo mwaka, na pesa ono mbote, na pesa mbote na batunyos to ba Holanda biso. Ok. Ah, dimne volume kuna, o dimne volume pas na yo. Oui, na dimne volume, Marilo. Oui. En fait, ngai elo na mabe eza que nana boduga za mwase libala, mobali naza membre influent na orchestre est victime. Et YouTube oyo lobi ata yo na YouTube biso leka na TVT makambeleka na YouTube avant ya YouTube s'informaka te ngai butu moi ezala bino ba page ezala bandeko na nga ba journaliste ezala même munga de la presse wa uti oleka sikoyo me bafinga ngati est-ce que yo so mona nga na bitende bafingi nga na makasi boye il faut la porter plainte nasala ngo nanu te non nasala ngo te pourquoi parce que na YouTube awa nyonso eza permis tobenga ngo YouTube eza église te nyonso ezaka permis donc mafinga eza permis makambo nyonso ezaka permis awa okoluka problème ou pas baofinga yo okofinga mpe mutu te yo bakofinga kaka déjà ngai neti ngai nayaki ya kointervenir oyo namona yango ezalaki mwa louche que Charlie Prince sera que tenir ba popo mo ezaki illégal. Alobi ke bafutaka ba ministère te, bafuti ba ministère $250. Charlie Prince asara kuna te. Charlie Prince a dû ba information wana wapi. Et puis de deux, soko mona ke yo sana ba information à source parce que za moi c'est DXC. On mo sabisoni. On va ba te Charlie Prince yo kosi en tout cas ngai pona ngai vérité za boye. Ba ministère na so bazoki 1000 euros na montu Charlie Prince a kosi tala kutu ba preuve yango eponga mobile na nga za DMC kuna. Yo ye na ba propos ala te oye kofinga elongi ya Charlie yo kotalisa batu ba beauté. Moi engale kelenga comment ya ko comparer Charlie beauté à Charlie Prince na Fali, comment ko comparer beauté à Charlie Prince na musicien. Entre temps yo za moi c'est libala yo comme lula ba beauté ya batu ndenge nini. Émission na salaki yango na neti ngape na so apporter nga kutu plainte et puis conseil na opesa ko porter plainte na YouTube ya la solution te parce que biso banga la biso te pomongo ebimaka kuna ngelo message na opesa moni ba mbongo to futa kuna bona salaki émission mo lobi na esa question za moi c'est libara se respecter rapport respecter mobile na retirer plainte Marie-Laure nga mobile na nga chaque jour azora ba message na ba voice ba numéro ya sorti nyonso baloba n'importe quoi sur nga et puis avant d'aka mona ane batu ba finga ba critiquer ba titoyer pona ngai moi si na e soka zaka na nerf solide te to zaka na confiance dans nga sarate mais dia to kabwana mais tellement yemi que sarate na film mo ba sara na YouTube alors fi wana batu ba kokotisa na nga na kati ngai fona zaka mobile lokana linga mwasi na nga na ko considérer maramba YouTube mobile na nga ko considérer ngote même belle famille na nga parce que lelo batu ba komana ba commentaire même na ba émission na nga so ko makaya mobile na yo boena boye soke ezake belle famille na nga considérer kango linga nga te au moins dire ba mona ke mwana bango ke na libulu to ye mo mobile na nga mona ke te na ke na libulu alors ye nana soke di ba dia sa mobile na ye nga bala ya balata na lias batu ba kenda ba fête mobile na ye akoki kosenga divorce te parce que nene alobaki parce que bat internet balobaki basalaki bazongisaki fo azala na confiance non ya mwasi na ye et par respect ya nana soki likambo eza lukuta neti nga bafinga nga est ce que nga asili na ya na répondre bato na répondre te mpo namoni
kobima na biso asiporte pe bakake na babombo ekoya pe kobima na biso parce que biso batotinaki abanda kotonga orchestre nete orchestre mobile nete bon makambo elekana na poto kuna makambo elekana ya secret soki ekomi na manoko bajournaliste mwasi ne moko moto akendaki kopanda basango kuna ayebisi bato basekret koma obima bato tu bakomi na bavoice alors agarde dignité yaki mwasi alibala aprotege mobali na ye atika makambo azosala akende koretire plainte na ye mpo moto abanga te moto akufa te tokomi motu te toyibi te injure publique na diffamation kande ebima wana e après kobima na biso bakasho ngo mbongo nange ezonga na mutu na bango mbongo nange ekozonga nango donc yango wana nalo nanga naloba marilo mais sikofali pupa bayebakena kozongisa mbongo nanga na okende kofuta na bakasho mpongo na obanga nanga kasho te mais ekozonga na kombo ya nana na mobali ne na patron mobali ne sikofali pupa na kati na makambo oyo ozoloba ye siko kombone na kati ekoti ndeni pourquoi kasi komone ekota nde nini makambo ebimi parce que komone ya na kati parce que ye nana soki atongaki parce que ye nana abandaki korépondre Charlie Prince mpo Charlie Prince aotitoye patron na ye donc patron mobali na ye mais yo moto atitoyaka atangani naza boye motu mo afinga ya Diego alengai bamoninga lelo mpe afingaki Diego lelo bamoninga na ye tokangi ye na sens te baloba te ye na sens te soit ye moko patron na ye na mobali ne soki azoyoka bato tu bajournaliste baoloba azwa mwasi na ye abenga ye ayebisa retire plainte wana eza soni bakozala ridiculize na niveau nyonso neti moto kanga nafingi ye te nafingi mobali ne te nakipe makambo na bango te mpo nakipa mpe makambo na bango te me nayaki komona ngo kaka eloko eloba ya mabeke ozofinga Charlie Prince makambo ya kitoko ozokompare ye oza mwasi ya libala oza na mobali no soki oloba na Charlie Prince ke Charlie Prince okosi makambo olobi biso na F15 tosalaka boye ça se comprend mais ntango oloba ke yo Charlie Prince batanga mibala kitoko batanga yo oyo ekomi makambo mosusu alors yango eloko nga namona yango mabe nakakotala émission mpe natikala ofinga te mpo nga mari ndanga so na bina finga en tout cas balukela nga kasho na équipe prison balukela ngai ke bacuba nga nambeli nakufa mpo nalobaka mabe ya mabe alors ngai nao nafinga kutu nao mutu te na internet nao nafinga te mpo mokona kofinga baoluka mpe abacriminel bafuti pambongo babetaka masasi loko nga nao nafingi ete akende koretire plainte na ye wana asali molongo ya bajournaliste akende koretire yango arespecte mobali na ye foyer na ye arespecte fali na orchestre na ye na babiro na ye arespecte bango mais Sarah oza femme mariée ntango ozoloba makambo oyo ofingaka mabe ozoboma carrière ya mobali na wa bandi sika so otangaka bacommentaire te naoboma carrière nete mpo carrière ya moto esimbami na nzambe nga na nzambe adiego te moto asimbaka carrière ya moto ya nzambe lolo milolo atikala kofinga pata misie moko te na kongo mobali ne succès ni aza nango malonga non nga na succès diego te na maboko nga na diego te nga na Sara nga na diego te nga na Sara diego asa mosali muziki ne makambo ne etali ye nga mpe nasala makambo na nga etali nga alobela makambo diego te nalobela makambo na nga na baartiste na nga oyo nga nalingaka nalobela makambo diego te diego asala makambo ne mpo osala donc nga na ye tokutanaka akendaku mobali na nga mwasi na nga miziki na ye aza na bato na ye akoluka mpe baattaché de presse na ye akoluka mpe bato ya ye nga nasala mosala na nga na mpe na orchestre na nga na bato na nga mosusu oyo nga nalingaka kosoutenir. Ok, mais tant yo za mwasi na ye quand même il faut soutenir mobali na yo tant yo zo finga ba artiste mususu ba fanatique ya orchestre wana zo finga ba otala musique ya Diego te ama kamnyo se komi na YouTube ba nombre de vues Marilo est-ce que que ba congolais ba artiste musicien ba mité ma bena nde ba soutenir ba to ba oyate ba linga pesa bango chance te il faut bundala yo moko po omi bundi bamoni kokomi na maposition moko bonde baye kotia bapui mais de zéro ke olongwa orchestre osala orchestre na ba musicien moko boye basoutenir yo basala yango te déjà de bazala na motema mabe ya kosoutenir bapetu musicien bazobima na nsima na bango basala yango te et puis de deux ngaka nuna fingi musicien ata moko te na internet soki oza na bref oyebisi nga na répondre yo so na finga nani naloba na ngai te omoni kocritiquer so na critiquer eloko ya musicien na fingi musicien wana te parce que na uti na famille oyo toza bien éduqué donc nde tosalaka bemission na biso bato bakanisa nde tosalaka ngo mpo na biso moko ok bafamille na biso batalaka biso babelle famille batalaka biso baconnaissance bacamarade tout ça bato
musicien monté. Parce que jour en temps tout les à la ke batutu ba inanga saraza malouche. Donc tellement naïvi que na kosa la moté na sala la mopete. Mais la linga ba grimacer ngato ba grimace que ye ba simba kete ye so lobby na ye ba ngane grimace so sel nga grimace na ochatembe. Na oyati yo le robo marabatu tina ba criminel ba bomangai. Mais ngana na finga ta mise monté na finga ba pe ba musicien te. Na sala ne critique mais le raba mise na so ba linga ka to santo la ba moto sala critique ne koma ke azo finga na ba fan na e ba se pelater na lo ba parce que ba mo na weza contre leader na bango ba mo la tsango ka azo finga leader na bisote mama na ba tutu ba la ndanga ba e ba ke étoile mutu ba bundisa ngote et puis chance a mutu ba bundisa ngote atanga na ma pena ba comportement na na ngatu e ko tu fait dire qu'on est locoté parce que Diego za Diego ngana za Sara via Diego simami na maboka nzambe vina ngape simami na maboka nzambe. Alors na maramba Diego na zate pe na kozala kate nazala makambu na ba leader na nga na saila bango promotion pe na loba na bango na maramba Diego nazala ngate marido. Ok, mais est-ce que vous que musique ya mikolo ezotambola na ba nombre de vues kuna na YouTube 1 million 4 millions oyebi siko zo bangela mobile no tetanga obwaka e asala kaka 10 000 ya pamba. Mario esalaka combien de filles? Mario esala combien de filles? Dembo Mario esala combien de filles na YouTube? Na époque wana non internet eza boete. Je ne pense pas que ça a pas vu. Et ça a pas vu na Afrique na précisément na Nigeria. Et un groupe théâtral mo rebetaka 1 million de vues par jour na journée. Et ça va 1 million de vues groupe théâtral et toute musique. Je ne pense pas que ma view est important dans la musique à Congo. Parce que nous ne sommes pas trop bêtes, on est mort à moi. Aïe, bien, pourquoi booster, mais surtout, bien. Aïe, bien, booster, musique qui n'a pas cassé. Et ça, moi, mais tellement cassé, on va view belé. À combien on se compare, na bateau, bah, ça, il va œuvre érotique à la vie. Donc, ngai pour ngai, ba view, on est dans le côté mari. Donc, musique, tu vas dans Robert, tu vas dans Yora, Kalabakoufé, l'omide, ba papa, ou ba chipé, ba ouera. Sur les arabes ba view mais ba ombe sala ba view belé donc ça na mo ba view te muto ayeli biso ba view na mama musique ye mo rasa styliste ya moye moko biso komi beta musique bat ba yoka mélodie kitoko son kitoko danse kitoko sili nango musique kango wana en tout cas alors pour pesaka cette information ya mobali na yo Erobimaka Maxi single na e phénoménal Erobimaka asal déjà ba clip. Ba clip esalama déjà kutukala. Pour la programme ya maxi single wana kobima na ezo dépendre na Tincor. Donc Tincor asala qui partage na ba plateforme ebele. Siko ba plateforme wana mutu na mutaka na télé na e musu ba 2 jours à bandi vente, musu 1 semaine à bandi vente, musu 5 jours à bandi vente. Siko yo tozela bango tout. Ba banda vente ba za la programmer et puis to annoncer to boka maxi single mais sinon déjà maman ce que ça na calé ça c'est bon donc to dépendre kaka na ba plateforme déjà au moins 10 € to boka qui na cover pour ton information so que na ba Amazon na ba plateforme nyoso mona ke ba te kango acoustique a dire wa beta to beta ngoko ya poto beta acoustique mais so no continue na ba plateforme et tout au monde acoustique a dire ba kata ngo ba mixer ngo lisusu ba masteriser ngo ba tsango ntembo par champ ba comment ote kango donc pour éviter pe ba manœuvre na to boite piraterie ezala na moka quand même to zela au moins ba plateforme na biso nyonso ezala OK et puis vente en ligne bandi so ba bandi oteka au moins na biso to balancer déjà ba clip ma muto obima na mo correct. Ok. Mais bina filé na alongwe pa ya Fabrigas a soutenaka ye. Bina filé carrière ne ça va pour lobi ke ba musicien ba soutenaka ba o bazoya na simate. Ba on balinga peut-être te soko longwe pa na ye o banda ko finga ye. Peut-être. Mais en général, eza na bato ba soutenaka mais en général soto bito so nga pa ba kwa d'accord on n'a pas soutenir Fali le petit 13 ans pour battre na ba combo on a tellement en général so beto bito côté pa ba mo pa to ko so tali le no shine ngengi akenda o senga aide pa we ranson pourquoi papa chira ko va pe ko épauler ko aider donc il a qui na tient en général mais parmi généralité
Ok. Mais bino relation na héritier ça va? Couple na yo ça va ou bien te to na problème n'était aza patron moko bien azala bien na biso pe tozala na bien to tikali kozwa na problème moko te ke ye na biso toza na problème ya biso na ye ezate mais eza destin esengai tokabwani na musala mais en esprit c'est la famille donc aza frère ya mobali na ngai aza ex patron na ye toko changer histoire te grâce na ye pe à vivre moi makambo ebele oyo akokaki kovivre te na vie na ye à vivre yango grâce à héritier donc totikali kaka famille. Ah, ok. Mais yo libala ça va? Très bien Marie-Laure. Ah, ok. Mais fille moko te kofinga okala mingi awa te aboza mokolo mobali oza so munene eshokaki yo bainjira bongo eshokaki yo nga omoni elo omona ebisa batu lelo mpona yebi ke pano batu baebele batu nyonso to bofinga nga oyebi ke bainjire na bino esala nga bien nga namona yango ya bozongisa nga na actualité nzambe Marie-Laure nga nakoma so bafingi nga te na oyoka mabe nga mofona créer ka eleo mo boye elamusa so batu bafinga ngai. Ah bon? Nga bamafinga na bango eswara nga te excuse eswara nga te parce que na mili yebi déjà soki eloko ekoma oswari yango eloko namoni ya mabe pana na boduka soki eloko oyo ekoma oswari ozolanda yango quelque part okoatire intention ya bato babanda orefléchir si yango mais soki obeti kara neti ngai nayebi ke makambo alobaka ya lokuta eza nga te yango mwana nabetaka na nga kara namona yango sens te moyen na bando répondre yango ya te mpe ya bétise donc esalaka nango ngelo te moto elekanaka namonaka na nga yango mais neti nga déjà monene eza age ya motu te na famille na biso toya bambinga toya bata minene babebe na nga baza baburo donc monene eza kutu nga namona yango eza grâce parce que combien de personnes nga nayebi bamelaka C4 soki tongadirabole ya mpo na nzoto ti soki bato bakoma baka bakid mangi bazokufa mpona koluka sante onga nzambe apesi nga alors naka fier na sante na nga nalinga yango makasi mpo déjà na age na nga et puis na santé on a taille nga nazalaka nango mère de 2 enfants na méritaka taille nanga o naza nango so moni mutu abota bana azokombakisa poa te bato benga yango abima mopepe nga nabima mopepe te ntango nazalaki so ozwi 6 ans passé nanga to 5 ans passé nango monaki nayaki moke ntango naboti c'est tout à fait normal basali nga wale ya bien ya biso bangala nabakisi poa naboti susu nabakisi poa donc soki naboti lisusu mbala oyo nde nakoluka nakonda lisusu makasi mpo liboso na ngai nakobakisa susu bana ebele donc fo nabanda komikitisaka mwa ndamu donc voilà nga benjire elobela ngelo te Marie-Laure déjà par rapport à âge bato mosusu bafingaka na jalousie akandaka ake amoni ke sara titoyaka ta mosusu akritikaka bainvalidere ne trop asa acréé eloko moko boye alobaka age na ngai déjà bato baye botala bato batali diego naki nzoto mikene ya mokolo makasi na elongi na ye elakisaka ya mokolo so mpe moto atalika elongi na nga aomonake sara azonange na baage na baage donc eza makambo kutu ya olobela te Marie-Laure nde tozalaka bwetwaka na bamaster tokola na bango baza ebele bango nde bakoma ozwa mosala wana ya otya na bacommentaire kopesa baage exact na nga donc bato bayebi nga bayebi vrai age na nga nga na kolinga nga kuna linga bapengaki mokolo nga alingaka kokonza ke bopenga age mwana mokolo na bomobenga bino bapeti na nko nalinga yango. En tout cas merci beaucoup Sarah Tola alors bambote na bato nyonso tu balandi nyonso tu olobi mpe liloba suka po tokabona en tout cas liloba nanga suka Marie-Laure mwaka nalingaka yo mingi nalingaka page yo mingi parce que promotion ya mutu edepandaka te ke baloba noka dans le bon bakonseil promotion ata na bamauvais sens nga namona yango promotion ata bafingi nga Marie-Laure ata omoni mutu afingi nga ndenge nini aye apesi yo video tia ata omoni te mutu moko bo aza na besoin finga sara ndia Marie-Laure kotisa nga na mesana nango omoni internet eza église te nana boduka zonga na tv awa kokufa na tension azokoka makambo te awa eza fozala nerf solide omesana youtube aliaka mbongo nango na bopete te il faut fingama nga dernièrement na utozwa lare na utozwa mbongo na nga youtube mpona liango na osala bakalkile ya biloko fona somba me na minute otanga nata boye video moko batindeli nga baofinga nga natiaki mbongo wana na kokoso ekangama nga na gorge elakisike mbongo ya youtube alia
yango na PTT. Il faut fingama, okolia yango na PTT, tozwaka yango na facilité. Mais okofingama, il faut ndima mafinga wana nyonso. Soko lingi note osa badeba na bato. Obeti bango kara. Era simple non répondre bango te ana beti kara ozape. So moni ko répondre bango za munoko ya koluba. Usadi échange de paroles, mais kokangisa en tout cas na pour yango en tout cas sœur Nana kende ko retirer plainte et aux alamala moningi pour na respect na yo belle famille na yo réputation na yo na mobile na yo parce que après ko kangisa batu eza liwa makasi na pesi mbote na mail ya Mweba motema ya Orlando Domingos apesi mbote pe na vieux zoro pourquoi pas na pesi mbote na mobile na ngana betela ketolo makasi ata bo lobby ata bo finga ata bo tele 1000 voice ya lingane ngaka kala ndenge obino bofingela ngwana linganga bongo te ko milito na lingaro mingi na pesi ba mbote place uzali na msala et na pesi pe mbote na 100% soutien Saratola babi wana mda groupe WhatsApp moi soutien nga sur 100% bango ba pesa na kombo 100% soutien Saratola en tout cas merci na bino merci na héritier qui a ba motema chéri o Jenny Beta l'industriel, président Charles Tamboué, oncle Oscar Leta na Mushinda, maman Michegna Azuka. En tout cas, merci na yo pe Marie-Laure Mwaka. On a juste na tuna question pour ba journaliste musuba ye barate. So bozana kini kuno fongoli YouTube bazo futa yo. Ozombo ono kuna directement ou bien mutapoto ka